ba patron ba site belé olé ba meka koluka kozwa bato ba yebi musala ba komi kozwa n'importe qui na même misala ngo bato musu ba osala ba site internet po ba yeba na kombo dans banda obwaka ye par redi ya misikala habité kombo esila nango mais pour ça kombo na ngai bien fona ça site internet peton aye objectif na ye aye nonga ezaka moko ateka display pour na linga na poto ateka display pour na azwa mabala na poto botika kaka kotinda bandeko na mabe puis kosala site po yebana eza mabe mingi makasi yango zobomisa nzozo bezo yebana yene pa na na boa na ngai botu na bango bato basala ba site wana baza site ebanela na idéologie nini baibele baibite wana monsieur Sili wana monsieur Sili wana na omoni net na lukana beta pomba ni na beta o. Bonjour chers internautes, bienvenue sur 3W Congo Vibration, votre site d'actualité. Site où épée sera toujours d'actualité, limpide et puis clair, présenté par votre humble serviteur Jean-Sil Louon dans l'émission Nabino Zoom de Star. Dans l'émission, il y a Maraba Star Ndenge, il y a Maraba invité Ndenge. Aujourd'hui, je reçois pour vous deux présentateurs de deux différents sites internet. 3W kongomikili.com na présentateur Moboué sommaire ou les lois sommaire. Il s'agit bien belle de Matika Songo internet yazalaki na www.cleboa.com. Aujourd'hui nous allons parler de tout sauf rien avec les deux présentateurs de différents sites parce que les lots bamarameko mebele les lots solo là, toro panza teke. Qu'est-ce qui se passe na ba site na biso? Qu'est-ce qui se passe avec nos présentateurs, présentatrices? Ba bêtises et quoti trop na ba site internet. Et puis cette émission, je la dédie à celui qu'on appelle Kilo Ngando Batombo Laranando Beauté depuis Italie. Et puis aujourd'hui, je l'appelle le OG, le gourou de la secte. On vient place aux Ali, ba big Salam Noyangwana. Et puis déjà, je vais commencer à saluer mes invités. Bonjour Hervé Making of. Ouais, bonjour. Santé qui toque. Excellent, mon gros tourna. Au monde arabe. Vous avez gaillard. Vous avez gaillard, vous avez santé, ça bien. Mais ça va. C'est bon. Il y a déjà Koto Santé qui toque. Matika Songo. Internet et Longiaba bébé. Ça va? Très à l'aise. Kimia dans bandero nyonso baotala Matika Songo nde na bisaki bino kaka ke ba surprise mamambo ebele ezali tant que chômeur nde autoprésenté chômeur na tokite Cleboa kala mingi te ça fait toke déjà ba 4 ou 5 6 jours déjà na quitté na palais na mosala te napesi bino kaka mbote Congo Vibration. Ok, chers internautes, boyo qui est moko Matika Songo internet et Longiaba bébé. C'est bon, malgré Bamakambo qui ne bougeait. Parce qu'aujourd'hui, l'actualité de Matika Songo. Matika Songo Longwe, pourquoi Matika Songo Kepona Nini, Matika Songo Saliboy. Les lobana kin, bana poto, bana partout dans le monde. Vous allez savoir le beat. Pourquoi Matika Songo n'est plus na Cleboa. Et puis tout ça peut na Hervé Making of hier meka kotalisa ya longwete ya zanae ya zali aromeka un peu kotalisa kozongisa un peu moi banzela parce que makamangwe baby chers internautes, vous qui nous suivez de partout dans le monde, makamangwe baby et puis lelo na zone de star
beaucoup découvrir pourquoi Maramango Baby. Naibi qui est trop banaming et ming na Hervé Making of. Concentré toujours dans le téléphone, habité donc Badbala n'a pas direct mais vous êtes concentré. Bon, concentré dans des. On a moins de la carte émission mais le roi n'est toujours dans la carte parce que toujours chatter, n'habite sur botine de la Roma mabanga na nenge mama bete. Bon, à vrai dire, Nazora Oyozoloba, mais quand on peut se faire un peu, faut qu'on t'en net, on vérifie l'actualité de Nisa pour nous orienter mon salon au salon. Merci Hervé Making of. Tout banana na yo parce que c'est la toute première fois j'en suis Luonda à recevoir yo awa na kati ya Zoom de Star. Malgré moi Coco mais au monde on a raté parce que tu es trop rare, tout a ratrona, matika sur internet. Na lingo expliquer ngai na ba internet so nyonso ba Holanda yo, c'est qui Hervé Making of? Making of aza d'abord comme on l'a Hervé. Donc Hervé Mbassi. Donc on travaille en Congo Mikili, Ndengolobaki. Donc na Congo Mikili naza polyvalent. Donc na polyvalent. Na Congo Mikili na salaka mambo italindeti caméra et en même temps naza réalisateur, monteur et en même temps présentateur na Congo Mikili. Donc making of abimi la famille il y a 2 personnes. Nga la petite sœur nanga. Donc c'est un peu ça. Ouais. Making of, on met un peu relater biso c'est qui making of, est-ce que expliquer biso vous avez fait combien d'années dans le monde, il y a multimédia et puis il y a presse congolais? Bon, dans le monde, il y a presse, on a sali trop. Ouais, on a sali vraiment trop. Mais on a vraiment pas focalisé dans les médias, mais on a focalisé côté monde, il y a la publicité, côté agence, il y a la publicité. Et en même temps, tant que Bengaka, l'œil à ciel ouvert, donc Yves Kabemba, tant que Boulaï la Congo Mikili, parce que c'est un site Saliboso, au niveau de la communauté congolaise, dans le pays Nyonso, donc site Saliboso au niveau de la communauté congolaise, tant que a créé Congo Mikili, donc j'étais parmi bateau Oyo, il va recruter qui? Bon, recruter quoi? Donc il y a transfert. Donc j'étais dans la matrice mélodie. Va transférer au Malamoko. Vous comprenez? Va transférer au long matrice mélodie, va transférer au Congo Mikili. Donc on est dans Congo Mikili, dès que place na travailler, peu place peu au lelo que non batoyer bi comme ya making of dans la carte ya Congo Mikili. Mais l'on est dans déplorer lelo vraiment cité bébé. Lelo on déplorer cité vraiment bébé. Cité bébé parce que patron ba site belé ole ba meka koluka kozwa bato ba yebi musala ba komi kozwa n'importe qui na même misala ngo. Vous comprenez? Parce que au moni que non nenga na lobby j'étais une agence à publicité mais ba transférer nga. Vous comprenez? Bon mutu mususu ezandeti na lobango souvent net lele comme le rôle ba théâtre. Au monde bato ba comédien ba benga souvent ba producteur ninge zaki sora outi poto aye alinga sala film azu moi film na venir mona zara bien peut-être abana robeta na fi wana abike fi na obimisa ye pona aye bana to petit frère na ye aza télégénie amemi na théâtre le lope na net comme bongo donc mutu mo ayebi musala te ayebi lokote ba zuye mbala moko ba tie na masolo peton aye objectif naye aye nonga ezaka moko ateka display pour na linga na poto ateka display pour na azwa mabala na poto. Vous comprenez? Donc yango sko tongo ye bongo bazo basute ke non bato yo bakutaki bato yo ba orienta masolongo pona lelo ezala donc comme respect ya musala et à l'isouté. À l'époque wana vous avez qui caméraman, réalisateur et puis vous avez participé en tant que figurant. Est-ce que vous allez appeler Nalikan ici Nathan qu'un jour vous allez appeler présentateur devant la caméra de Thierry Momayazaboué aussi mis micro le roi Ngai vous présenter l'émission na époque wana. Bon, à vrai dire, on m'a dit, et là, on a sauté 5 ans, tant que vous avez le loco, ma vision est là.
parce que nga et prendre nga mutono sepelane mingi moni vio azaka kala bano benga bolo wa wanzeko so vio wala bani bolo wa voilà au moins tant on a émission vio wana na on comprendre que non vio azaki na souci il y a découvrir aux musiciens au bomba mais il y a na plateau na ye a relobisa musicien le musicien au bomba bon aux an eloko wana mais aux an on a passion na ngote aux an prendre aux an la passion na ngote en même temps tant on a na nini na kati ya matrice na ndenge zakaka yo moko zo travailler bazo futa yo bino na betana en cours de soir na RTNC OK na pe royo kolara comment mamtu ezala obeti tourna ICA oyaka chaque soir au vide boulot na yo oyena ICA beti moi cours na yo papa vide ozo kolisa oyo za nango besoin au sala tongo kolisi papa vide mais aux ans on a tendance à ombima parce que au moins le senga elo monsieur senga transfert à mutu ne mutu salake mutu azwa bo capacité et yaki na moment oyo vie lisala ngomba kufaki na kiti na terrain na kina sali reportage na famille lisala papa jour corps lisala ngobima ba ilinga checkele pete aux en prenant ba ilinga checkele non mais il faut travailler na ye à tout travail ne matanga na OK c'est bon checkele pete ayaka déjà ko kuto na kata Congo Miki. On a dit que non, matrice ezalaki Congo Miki les alaïté. Congo Miki les salami pour na Congo Miki est s'orienter, bazui basalinga transfert. Na Congo Miki j'étais le directeur de production et directeur technique na Congo Miki. Donc dipro technique. Dans le sens que tant tu es na tongo to sali conseil de rédaction pour na to qui na terrain élite fatou na metnya bo kita wapi. Donc kita place beto sala boy. Check là yé na zula rakar to kiti to sali parce que tant check là yé to beti papa vide et à un moment moko boye obika nezalara moment moko boye ba Marc Tabou parce que ça qui correspond à ça ko travailler na Congo Miki na niveau Belgique to Marc Tabou longwe Congo Miki na niveau Belgique a esko ko ba yero sala parce que na projet sala Congo number 1 vous comprenez ba esko ba solliciter check là on va solliciter checker mon que non ah peut-être que Congo number 1 sonake j'ai gozala checker la solliciter non mais il faut que Congo number 1 ngabino lika kwa va longa étape oyo pas que étape mususu fa sentir équilibre eza tonner la tuni mo mais na Congo number 1 bureau eza au bureau ezate na mon que non j'ai ezate na bino checker le so okende die na yo mais ngatika na parler nanga to ton checker la kei journaliste article la ya robeta azati. Vous comprenez? Journaliste article à la bêta azate. Eli na aik ba proposer nga ah making of mais yo sola bien na ba comédien. Hein? O sola bien na comédien mais beaucoup ça la moi lo mo bino tout justement Irsil Pechanga auto benganga alobi ke bormo salamaki. Vous comprenez? Bormo salamaki awa ba to pirater ba lobi ke non asala fo Facebook mobe. Ah non ça peut sujet que ne lukaye. Mais cameraman azate. Ah, moi ça appelle un petit no ba film marati. Ozola nango. Na bengi petit na mo boye à l'Angola $100, na bengi $100, na bengi petit na oza bono na parler. Yaka to kino sala élément mo boye. Petit na nga kei, to ke to sala élément na Irsil Pechanga. Wana élément bo sa kezaki premier élément oyo mo présentateur. Na bima na Congo Mikele. To ke to sala Irsil Pechanga, to beti pe bor tongi betami, bor kei. Parce que batu ba komo lo ba keno oh, mais making of on to yo ka ne yeyo. En plein rayé, et ben il paraît déjà, comme les gens disent, il paraît déjà, mon déjà avant peut-être la première émission, des internautes, loba, à travers peut-être l'émission il y a Tchekele pété place à Zali Mankaka Diaka, ça fait déjà bout de temps tout le monde en a été. Il paraît tant il y a tournaka, il y a ma caméra, dans Oponara à place de miroir et Zali pour mon en internet parce que comme mon zéro qui toujours les colons making ba boromati ko sala tout ne mon mayaza boso miroir et asima na biso yo filmer yo mon na bateau pe bolanda ba mona making yo lande na sima est-ce que ça vraiment il y a solo to ezala équipé on sala rapport au monde na pe ya solo mais question lobi mo solo bien mumbaya so ba tie miroir na sima ndozo filmer bosani Mon na oui, si qu'on a vu te oui. To so la biso mbale, te nga to so la biso mbale nga na tu na internet tout bola na biso, ah ba yeba. Peut-être nga la biboy. Oza ko sala bongo po o monana
nan kopo momba pe nenga za bako sa pe ne bo filma bo ako kima pe amoni miroir amona na kima yo za ko kima te et comme na tanga montage pour yo moko montaka place no motiki yango batutu ba mona ke Serge making Hervé making ye wana nga tunika oza ko sala ngo nanko beza ki nenge za la kaka mais faut que nous otala ba mission tout check là ba no sala so ba miroir et ba no sala pour nous ba sala ngo nan côté et ça peut être relativement clair bo ce mumba ya zana besoin amonana osani ozume yoti pour na zana souci amonana ya kiyalinga amonana na peso exemple yango biki non tala ba mission tout oyo nga na réaliser na checkele tala ba mission na nyonso s'il y avait le miroir qui na bano linga na monana na biki li solo la mutako betela ngo za masamo to zala na ye eza bobo ka bongo jeune moto no sala na ye obi mutu so bozala na ye atiki bino akesika moko boye et commissariat kolobisa kolobatro parce que za solo to te to kangaka parenthèse wana déjà na ebisi yo ke non mumba nenga za wana na sima na yo soki caméra miroir eza mumba ya so aza un bon caméraman arolinga akima mais tant azo kima reflet na ye egesa nini ekebima toujours le temps que oza caméraman te mo comprendre ngo ezate de yo comprendre ka aussi mais la micro chers internautes donc comprenez que Hervé Making donc ça vraiment spécialiste en marama bomoni ga nenga zo sala kaka donc tellement nga pe na bi trotter marama caméra moi trop pena mingité azo sala kaka nani ba reflet ba nini donc abim ça ba jargon nyonso ezo senga nezala kaka siko to yesko na droite na ngai tout sur la pe na matika sur internet pour déjà bomona da matika sur trop na Congo vibration parce que lelo kala mingi pété entre ces quatre bon on a fait déjà plan à internet il y a mon le boss Matiga son maintenant comme boss mais tout sur là on a tout le pourquoi Matiga son n'est plus avec nous dans le sens que Matiga son azali souté na site obino boye baki to ebité mon ezozanga to ebité bibende et kangami to ebité ce qui coaching ya mabe et salami voilà to ebité donc toujours tout na sigo Matiga songo bino tout ba internet bola na bisoto yeba Matiga songo azali souté ko ani na kleboa Matiga songo ba internet bola na yo na minute oyo na kati ya 3W Congo vibration to yeba na Matiga songo qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui s'est passé na kati ya 3W point kleboa nini l'équipe lelo to yebi que osa parmi ba piliers ba racines ya Cléboa pour les loper peut-être ba découvrir Cléboa na nenga audimat na nenga likolo na nenga lokutate je suis très sincère et ko za pe ba Matika songo mais lelo Matika songo azate to éviter et ko ça la faillite to ko za la toujours na buzz nango Matika songo expliquer biso malgré que j'ai eu beaucoup de questions à la fois mais dans se défendre dans la Onakangi ça nos questions te ngane ce qu'on a posé aux questions oh nazolo bara pour na internet so bolanda biso dans la minute so na posé Matika songo na lo bailo mon bo to lo ba que nini Cléboa naza parmi bato basali Cléboa naza parmi les Cléboa zanga ça veut dire c'est Matika songo qui a créé Cléboa avec son ami de la nation mon collaborateur Ozaki collaborateur nanga yende to créer kana Cléboa cela veut dire kaka biso mibale donc je suis le parent ya Cléboa manzaka nanga ezana Cléboa basine nanga mobimba nanga ezara Cléboa na lo ba on jamais de fois chers internautes vous comprendre comment Matika songo est en train de parler manzaka makambo ezana kati donc ye pona ngai arobenga Cléboa kiza ya bango eza ye sikoto yeba Matika songo Cléboa oza parmi siko lelo Matika songo oza soutenu na Cléboa on dit de quoi Matika songo ne plus parce que batu tout baye na Cléboa yo ne mutu zui bango yo ne mutu oretena bango mais lelo oza li soutenu qu'est-ce qui s'est passé non il y a rien et le problème est que on a décidé na eloko moko boye oyo na ça qui examen de conscience il y a que réfléchir avant na salango donc personnalité il y a moto basombate personnalité na reconnaissance
quand tu travailles avec quelqu'un, oza na mutu, il faut azala na reconnaissance mo yo ba kete mo mutu to bandine bo quelque chose loko za yo mto chaki ba bibende mais pour bibende ni zongela oyo chaki sématique sont mtazong c'est bibende wana. Donc la longue na clé boa pas pour l'argent. Bon, disons ça makammo ka miki onga sepele na ngote et puis na bon mom qui est il y a fin du mois et ça qui moi kata donc à part ça naza bien matika songo carré cléboa toujours partout dans okende bat ba kenza cléboa sikoyo bibende moi bibende pe salaire neti kaka kanenga lobi bino tout bolanda biso partout dans le monde pour comprendre que ils ont la makamon pe na 4 mètres bimiseka makamwana pour to découvrir oui yene mutabana makambo matika songo to remarquer pe na batamo boye okomaki trop basé au peso trop ba suspension mona ba suspension indéterminée ba suspension ya ba mois pourquoi hein? Matika songo azwa ba suspension bongo parce que dans le monde na biso oyo ceux qui déjà sali 3 mois 4 mois 5 mois tu te fais plus voir ils ont un peu moins diminution mon boy n'habité ils a bah diabo ya batu tout ba n'importe quoi tout ka makambo oyo lobi wana non moni nga en tout cas na sala TV ndé na bandela TV na tikala jamais ko banga mutu na tikala jamais ko ka diabo ya mutu mo boy to ba sala pona ngatu nti matika songo alongwe cléboa yemoko matika songo azali na problème oyo ezala esengai ke ba résoudre te donc matika songo tant bandaki tant nazaki na internet tant nazaki na nini na cléboa wana tant nazaki wana ba tant na bando sa be mission te ba tant na ndo sa be mission te zaki batant moko boye omoni mutu so o so la suna mutu bien to comme la que face moko boye bien te ça veut dire musali dimnara omona ta ka mutu masranga cameraman de azawa ceux qui bozan bolingo monte entre bino mbale okenda place même so sali tournage ba pesi bino moi excuse ba pesi bino moi quelque chose yo vendisi on ngwende yo le kiango boye yé place za pa de se plateau omona jo za la tournage mon banene lo salate na va ne pe na pala bono ya fento ka. Donc cela veut dire réciprocité, il y a travail, il faut ils la flèche d'aller accompagner na au retour na en guise il y a Rosalata hein, reconnaissant, tu vois. Donc on reconnaître que j'en signe azana j'en sars na matete matika son na bandal Hervé na Kitambo mais j'en sais Haïti bandal pour asala musala o. Donc babilo kwana mikie yango sala epeke na dimne ko sala musala na banda ko pesa musala men ndenge za kité so na banda ko pesa 10 émissions na ko pesa peut-être 4 na sala sous système toujours travailler bon tellement na moni que bon mutango ya lobeli ngai ebele ngape na lobeli ebele ba cause ba suspension je pense que nous répondre ni somba moi ba cause ba suspension ezalaki suspension na liboso ezalaki tant on a ota osala prédot dans la sagi prédot na sali prédot na yaki faina paiement des alaka mo boulot au paiement mo mkie après ça ozongela boulot mais il a sepela na ngote à suspender ngai à suspendre pendant un mois na vendre na palais deuxième suspension ezalaki tant na zonge émission na ndo sa l'émission alobi kiwenga na boki da ba jeton ba nini na boki c'est ça l'émission na boki libanga te à suspendre nga après à longolinga pour na dédicace au messana déjà ko dédié parce que pour na rara que dédié te biso ndezala et pas biso na Congo vibration donc Blaise Ebele mo bobo place azali ba salam donc netinga bona za bona dédicacé Blaise Ebele mo bobo te donc et comme un problème donc yango ne comme un problème aux suspension ouais la suspension et puis révoqué
na bondela na tinda batu ba masa na ba Hervé bazana na tinda batu ba bondela ti Stella la merveille écoute à Kotango ba Stella la merveille place aux Alines à Londres donc ba salam et belé na bi 4 déjà bebazo bima dans j'ainsi ni lisusu batika soko to sola la biso voilà quand la pesiga mère mbote la partie on a vraiment ça linga bien et j'ai monté dans le sous-monde beaucoup siko que comme na bondeni hier ça ni musa na zala bon ok donc et ça que on a beau quitter suspension révoqué na tindi batu tomba bondeli nga lo baraboy matika songa kitara klebo ate sauf que on a qui poto tout le monde qui a décidé na sale loko mais il y a relation ya bien si depuis kara ko zape na nda ko zarana moi Hervé making of aye jansi aye yoye mais mutu mususu mona mso azona mutema ya mabe donc yo banda so la boy ya qui a comment contourner a mo boma comme donc ya mama rambo bele mais pour ne pas beaucoup à dire to répéter en kara to répéter en na maramo nyonso lobi na yo que vraiment très bien na yebi que ba internaute tout ba Hollanda biso ba femme de valeur depuis Paris ba Hollanda biso sans oublier encore Jack de Breton place aux Ali aux Hollanda déjà Eric Mayoni Fabrice Coco 3 fois garçon un mec dans un corps de rêve je rêvais d'être comme Fabrice Kokoma Dieu n'a pas permis yango nazara ndeka nazalelo olobi maramunio soba internaute nyo soba yokio j'allais juste te demander ceci yo na robenga patron te parce que ndeka expliquer ngai collaborateur ba patron c'est internet c'est qu'on se le dise ba patron c'est internet pour ngai sino mina tanga masala nga Hervé making of mtapesa nga boania l'autre fois to vanda gine to développer azongi singa na boania oyo na comprendre peke azana boania on va pas expliquer nga maramwana patron site surtout bitu tanga ba site ba patron ba M3 M3 mais 3 donc cela veut dire totanga Congo mikili totanga Congo number 1 totangi Kazarema parce que bangonde ba lembongo internet bangonde ba patron ba nyonso batika liba ba collaborateur parce que quand je comprends le bi patron à collaborateur patron moi je peux parler na rolo baboué patron nga pona nga muto bah signer un contrat na travailleur nae vous allez vraiment sur papier vous avez un contrat oui lui c'est mon patron moi je suis son travailleur mais quand vous parlez déjà il y a collaborateur wane donc ça que ngana to vandi boy te nana mo plan na ngamo boy peut contribuer na makamo boy peut ça la boy mais si qu'on a makamo na nyonso en tant que collaborateur akoma ko suspendre muto basa bon poni euro suspendre peut-être il y a un suspendre parce que il a premièrement colo plan et puis il a un mec qui ça veut dire que biloko tout ça là il me fasse en à publier et puis bah mode passe c'est maramieux sur biloko neza et ils ont beaucoup est-ce qu'on suspendre ni na suspendre na façon mususu parce que na façon ni na suspendre na façon où na toloba que na banda ça la sub émission d'autant dans ça émission 10 dans ça 4 dans ça 6 il y a déjà des suspensions donc la suspendre dans le sens que dans ça la sauter mais il y a des années qu'on a plein de suspension on appelle ça donc on a commis vraiment boigna tant maman lobby non c'est vraiment merci na Blaise Zebele Mobobo au salap na vrai na comprendre que ça on a boire abonné émission les bossa sur la terre il y en a été Blaise Mobobo, c'est lui le propriétaire il y a site au Congo Vibration. Kilo ah wanana ni Ramsia Gaillard, le géant garçon de Paris. Sur la terre. On est mon course de Paris. Géant. Géant de nerveux li était comme un géant. D'abord là bas géant qu'on entend anda yene pikima. Ah Ramsia Gaillard, le géant garçon de Paris. Oyoki Nemo Matika son lobby depuis tout ça la na émission na tilelo. Alela na kumba Rams ya Gaillard aloba na kumba Rams mais bon soro bengi ça les moi bien atara potine na raté mais moi conseil talara na ita au passanango j'allais dire ceci merci na Blaise Zebele pour yo au pesa biso ba clé ba fongola
pour kinématika son lobby ba clé ba mot de passe tout era maboko kuna mais biso tozali na ba mot de passe tout au YouTube ya biso zalara tango ngana cherimo mbaya tozui to kotisi malamoro et puis koti directement na site là-bas vraiment drogueur ai nanatan ya osala biloko wana te parce que nalingana s'accaparer na makambo nyonso te j'ai un bon cœur moi oyebi ozala nanga na lobango maintes fois lelo matika songo so akufi soki bato bana matanga nanga fe baya 10 so bato mabe na be bana bango so bakoza 2 ça veut dire que 8 wana baoya puis baoya na bandeko na bango mosusu baoya kolela ba clé ya ba YouTube ba mot de passe wana po normalement tant au travailler na moto automatiquement faut na mot de passe à YouTube parce que faut tindele ba biloko biso na ebité avec et système on ezalaka chaque fois ngo côté lo na YouTube échanger un mot de passe donc faut que l'on va tindela tinde blaise manzamba ndo sala ce côté mission le roi lelo au tiers donc à ça système après 2 jours ou 3 jours comme ça mon mot de passe faut changer en mot yé et na téléphone à tindeli donc ce qui veut dire que ndena lobaki maramboto lobana bino ba pesa no biloko nyonso nga lobaki on a sens ya suspension na sens que ba clé ba biloko to ezaye donc YouTube mutaro kota na ye roboa no eloko. OK matika songo poto avancer lisusu ba suspension na to lobela kaka pona yo ba suspension ezalaki pona ba principe peut-être ya musala to ba principe to ba suspension ezalaki kanai moko boye expliquer biso kaka entre deux wana ezaki pona yo mo ne consciemment bi ke naza vraiment fautif na sali mabe to yo mo consciemment bi ke omituni vraiment na bielo na salité na zoara elo mo boya boy entre wana ba suspension ngai sincèrement ezaki valable quelque part ezaki valable té parce que sozana omoni na équipe batutu na équipe nyonso ezala na bapion nango ndako nyonso mpe ezalaka na bapion nango cela veut dire que ebikende tomonaka na nsima na biso so bakoti meshak oyebike j'ai changé toyebike bolasi azalaka wana achangeaka te avandaka wana donc ezalaki makambo mbo moso ayebisingeli omo boye ngai fai nasala yango me nasali te sali moi jar nga peso na biselo moya sala salité et sali moi jar donc ba suspension ba mususu ezali nango net ya liboso zaka un peu valable ya liboso zaka valable bien sûr oui nandimi mais mi balé na révocation ya na sens te. OK chers internautes vous comprenez que ça fait aussi Hermo pe moi pas si mais Hermo est en peu normal. Bokine matika songa lobby ya liboso ezaki nango valable mais ba owana tout et Olanda ezaki un peu moins mo boulot nezalaka mais na biki bozolanda toujours parce que émission oyo europésa bato mosusu moi mayele surtout ba patron surtout ba partenaire surtout bato bayaka na ba site pona ba dédicace pour makambo mo bo comprendre makambo eleka parce que ba on avani na bango baza bato ba yebi makambo ya ba site comment ça fonctionne comment ça se passe na zone lisusu na gauche na ngai et pas Hervé making of na rolinga o expliquer ngai peut-être na ba internaute nyonso o ba Hollanda pourquoi lelo la site est comme ndenge comme lelo. Parce que ce que remarqué, c'est que mamna loba, ba présentatrice, ba présentateur, ba propriétaire à ba site, boulouye qui est côté na makambo. Pire petit nanga confiance, petit on attend na été mazarama courageux, alobara bien, na sala boro kaka po makambo salema. Ba vie kota makambo salam. Tout le monde ba les katate neo les kana ba centre de formation, ba expérience mo bozan nango. Mais au monde à l'élo, yoza na kati ya makambo mais mutu mo bazue kaka au monde azakine ce qui muta pousse c'est trop dire mais mutu mo peut-être atangela médecine mutu mo bomona atangela ne droit mais bazue akomi
présentatrice, présentateur ou bien aza na art de parler. Bazui ba commissaire place ba expert bazali logo la babino ba Hervé Making of bat boyebi moi makambo ebele na masolango na ebite soko lobani na mutuna oyo to na sujet na so batu mingi ya lelo ezaki non ako comme informaticien na poto abi que non nengeni na kotia élément na YouTube nengeni na kotia élément boye ake mama welisi asalicite mo lozo bomande yango wana yona bigi yona loba ke non il faut botike la bateau ba ibi musala basala musala na ngo lelo ba site ezebele soto bito sala recyclage wa site ebele ekangama déjà zebela loba ngo par rapport ya bateau yo bazo gérer ba site na bango ozomona tozo neti ke non neti na kopesa exemple ozala journaliste to chroniqueur moko boye to benga lelo chroniqueur to journaliste mo boy o tino na centre de formation moté ne bi ke collègue nanga mati ya bima na ina parce que na ina soki o sala animation culturelle on comprend non mais so mutu o yo ke sala site o yebi nanu ko animer émission té o yebi nanu ndenge ya ko orienter information té directement sali site. Allez, omoni mbala moni. Yango na yebisa bango, botu na bango, bato basala ba site wana. Baza site e banela na idéologie nini. Ba ebele ba ebité. Au monde dans le temps ancien, na temps wakala, ndezalaki, wera so nga beta concert, oyo mona bake na chez Mama Bibi la Grâce, restaurant Maluku, na kata France wana, bake na restaurant chez Mama Bibi la Grâce, ba bambi ba fiche. Moutoria Olia Amoni. To baroya en Allemagne, chez mère nanga Aigle de Berlin. On bon. Siga ba nunu ndembiga na ba trezege mu wala wala baleka. Chez mère nanga Aigle de Berlin, chez Bazizi ya de Coco, ba Kembo ya ba etete ba Kembo. Baroya tant sous sona ba bambi affiche na métro ya ba mère côté wana. Igeli filo yo ma mu ya fazolo ba bambi affiche wana. Donc Moutoria aya tele bien ouais rajiba obeta na Zénith. Atali na affiche Ayendoule. Pendoula na manon ça la plaît. Pe concert manon tambola de bouche en bouche. Yves Gabé Maboulé non comment on peut réunir communauté congolaise base à la esika moko na information moko. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ayo Aboulé Asali Congo Mikil. Comment l'idée à Congo Mikil? Informer les Congolais qui sont à diaspora. Le mot Congo Mikil c'est ça. Donc informer les Congolais, il y a diaspora, na mangambu o izole kana Congo, na o izole ke pana ba. Ivi Kabemba aya sali site na. Site bando kende. Visionnaire mususu pe na ndenge na ye Aboulé. Ndezi nga visionnaire on a ndimaka loka ndeti mutakaza remate. Vous comprenez? Parce que na ça bango bo sali ba site belé, mais bo ça pe ba site chrétien, tu peux commettre ta kazarema, ba ko karaté. Bayara côté ya boé. On s'en parce que Kazare Mazaïe mongo le site chrétien au lelo et frappara na ninga jeté. Neti lelo je le salue de loin nana takaza. Yé aya sali site mongo bo uniquement pour nous retirer kaka ba théâtre en ligne. On s'en on a besoin de la théâtre boé au côté na site wana otali au moni ba théâtre. On s'en chez nana takaza. On s'en ba ta féliciter ba idée. Donc mon que non na Congo le long de Rosaboé au ça la commerce moko boé. Non pas par exemple ba 207. Ton ba 207 bana na Congo peut-être za ka tant sous tant sous nonga ba matim terrain nango. On prend tant sous nonga ba matim terrain na 207. Ton aya teki 207 a teki on ba valeur ba 20 000. Vous comprenez? Tant azongi na miki la biki ya biki na 207 na kenegana et teka mi 20 000. Oh ya solo, il est pas sur sanini à payer. Aïe na on a kini. Peut-être na domaine. Il y a importation té. Il est pas payé aïe na. Il est pas qu'on a payé. Et au moins que ba 207 comment nini et belé. Donc ba importateur ba comment roler là par rapport ya nini. Cop na bango ba zalaki na idée. Lelo ba te belé ba continua idée ya cop wana. Sikoyo Hervé Making of na nyonso oyo orolo ba nini na ba patron ya ba site.
au lelo bazo tondi ça ba site sango loraneti nguba na kata bassin donc atalika Blaise Ebele mon bobo a fongoli moi site na ye pona na bité ngo to font déjà débat non et bi batumsu ba osala ba site internet po baye bana kombo dans banda boire ye par redi a misikala habité kombo sila nango mais pona ça kombo na ngai bien fona ça site internet nde ava otoloba na sali plan bengi jancien ndeli na kin asolanga ko papa jancien côté afongolije azu pour moi ser na biso moi mi balé ya bien ba démarrer ye montanga na kin yango atali pe ba ser na kata te mati o na ba ser yango pe ba ser musu pe boye abiso que non jancien lokela ba fille ya bien ne mati otoloba na ba loki ma fille on peut otali boye notion ya masolo ya média to tsanetité to tsane média masolo média zati. Mais le cas que notre display est bien. Tant qu'on a peu de foot billet, à comment tactique les gens. On a bien à comment les journalistes ango, te va chroniquer zango abattoir. Donc il m'a commis de bilan anaï. Vous comprenez? Peut-être on sous abi que non, petit manga bien. Attends à zone non abisi masane. Ah abi que petit manga on a musique. Il y a yo so qui faut solo la petit voilà. Abeti j'ai déjà et pas masane. Il y a on to lo ba que non, ba patron ming ba yarakin. O ba utara poto. Il y a ba net. O matabi que non ba collaborateur mususu botimbela bango surtout basi na bango parler botimbela bango et belo yo ka ana site mais ba journaliste wana komisa ba makangu nae siko Hervé Making ngana tuna na nyonso wana makamne to soluli en petit détail pour expliquer ba na banino na ba patron ou ba internet pour expliquer bango ni bon ngana ko lo ba ba tu na ba patron hein ba patron oh bon na banino na ba patron na oloba na ba patron o baza sans vision ya musala ya média batika on a oloba mais ba patron baza na vision ya média ba meka ko bongisa orientation ya misala na bango parce que lokola wenge komi ebele ba site komi ebele wenze siko ba o ba ebi métier bazo ba su ndenge nini ya ko travailler te parce que mutu na mutu azo zwa information na ndenga lingi azo exploiter na manière nyonso. Donc, il y a un peu de métier, il y a exploiter œuvre na bangote. Il y a un peu de bateau, il ce que c'est à yote tika. Et net il est là, on a mati, na minute so mati bien ça site. Moi je vais trouver ça normal. Pour ça une expérience. À une expérience, à sali déjà na ba site déjà belé. PDD eza musala oye à salara. Vous comprenez? Parce que tant qu'on salango, a que déontologie à musalo esengi boye. Mais les lois net déontologie est à la raté. Vous comprenez? Net vraiment déontologie est à raté. Parce que na net n'importe qui ailleurs le bêtise naï. Tu peux par exemple moro. Tout le monde a non c'est le mot. Non chité nanga. Non c'est le moro. Tu es net na média ya tevakin. Na ebige non na minute oyo ngala ko zala rando temps susu na matika songo. Na niveau ya tevakin. Donc na salle mission nanga na roketie mati na manière mo boye. Yé moro yeba ke na sanini na chrétien. Vous comprenez? Mais ce qu'on a net, c'est que les chrétiens sont directement. Ok, Moussala est à terre au finga. Vous comprenez? Moussala est senga que tant que Moussala Moussala, ce qui m'a fait c'est même masqué en une manière moroboye. Bah tu peux pas comprendre le bâton bah tu vas bien ya bolo bah il peut ni ala lobela qui mutuana. Ah le solo vraiment. Donc il va tout pas découvrir en une manière moroboye. Mais les lots m'a fait et comment en boye. Pendant on senga les sous. Au moni net papa je fais nakati Hervé Making limbisa parce que na poser que question mo répondre yo na ozo élargir ba makambo et ça la peut bien na bandeko o pe bolanda biso na yebi to pesa peka koto matika songo à propos kana te matika yo pe ngo sa ngala bandemo matika sur internet Making of alobi pona ba patron ba oyo baza doué ba o ba une expérience ya boulot ngo ba continuer et puis ba oyo atalika te pour bango ba na site na moni pe makambo mo sa ma bien ningo lobi makama mabanga ne Making siko lobi oza une expérience théâtre oza une expérience na boula na idéologie à continuer pour na yo roibisa nini ba patron o ba olanda yo siko conseil ni européen ça na bango ba cher collègue matika na banino ba patron na ba patron ba collègue na ngai da patron na ko patron mais na bika na ba collègue na ba patron tout ça musala bien boy lo mo et avoir le bio na
Bon, disons, avant de répondre à na modifier mon mke. Ba patron ba site internet, to ba massa na ba collabo. Bo to ça la boulot, bon boulot mususu, to ça la boulot bien, to ça la boulot bien, to aider bande on a biso mibali, ba fi auto zwa. Na yo moko idée na yo objectif. Objectif ya lo konde za bona bien za na parler. Objectif na ngeza ke na kita bandal na ça l'émission agence. Ton aussi ça peut tu na vendre moi 10 000 après na zongi parler. Donc batika ko baby c'est surtout ba fille. Et surtout ba fille batika ko baby ça bango comme ça bango teti pour moi ça yebana il faut afinga matika songo to fa finga Hervé making of to fa finga yo te musala nyonso soza molende nango oza un espoir nango o chi sérieux et futa musala nyonso futaka donc ba collègue nanga bref botika kaka kotinda bandeko na mabe puis kosala site po yebana eza mabe mingi makasi yango zo bomsa nzozo bezo yebana yene pa nanga na boire nanga openga 5 minutes na minutes boire mutu ndeni parce que za na place où les kate na minutes cher internaute, répondez. Moi, je papa. Yo soli masona public nga sona litoi. Bakota pas mon konzi. Mutu mtakota na tuna e. Ja wake up. Ulinka oyeba. Oh, pour nini bo. Et là, moi, Hervé Lobaki, bakolo site bakoma ko bima na ba fiche ba bon, disons ko bima na moi si soka yé tonini et ça dépend ya mutu. Comprendre. Moi c'est monsieur sous Jancy au CP là nous na travailleur na yo to travailleuse et ça travailleuse to travailleur. Nous sommes balé. Travailleuse l'article dépend. Comprendre. Oh yo lobi wana. Oh wana. Bama belé na boando stress ba makambo ba belé chers internautes donc on est toujours ensemble dans Binombola nabiso partout dans le monde nabi ki na minute ba Paola Choba passeport rouge bola na ba vandi vraiment passeport rouge na nengisco onga na lobela c'est une fille née grandie à Paris dans bamsu bazo commander elle est née à Paris. Balate ngama bisa ya za passeport rouge nani Hervé okate po ya za bonga la ni na Facebook Paola Choba passeport rouge ici kozali ozolanda Hervé making of ozolanda Matika Songo internaute elongia ba bébé et puis tozo kende kala mingité tozo kita déjà nabi kesko tozo fongola bo mona nde makamango ezo salema Hervé making obiga so na mona ozo sala nga vraiment plaisir ndimata po sala nga bien na ndimane tinde na ndimiga niki fatu ka po na yeti animiga niki fatu to banyo fongola siko makambo niki fatu nene katuna jansa lobati ngana yoki on pa na yot matuna ya lobati oui. Bon, ce qu'on est na minute oyo, tout ça na te, ouais, neti niki fatu Matika Songo bi aboyo. Mais banga nyonso jansa boaki apa collaborateur na patron. Blaise Zebele Mobobo. Zebele Mobobo, Zebede. À part yeto longo o nyonso boaki na boy ba. Basa mokina ba. Te nana mutu moko so na lobi siko ndoko ndima. Rien du tout. Nani? Mate. Oh, yo lobat. Kilo ya ngando batombola kana ndo beauté. Ye na benge mina minute oyo le gourou de la secte. Yebisa siko kilo ya ngando wana. Ye loko batombola ke na ndo beauté. Ngana kotombola ye na chaîne oyo kizaka na bato wana. Omoni bato songe kanga mama wa bwaka na kotombola ye. Ailote. Kilo ya ngando neka ko salaka. Salangono Matika Songo à comprendre que téléphone est un problème et puis nous là Wester et comme les chaque jour ça n'ingo salaka et puis non na bi Wester ka kilo ngando ngoti yo bino boluka makambo ba kilo ngando to ne solo moko omoni soko lobi nanga ta kilo éléphant
nakomona ngo normal parce que kilo elenyangando ezalaka so batumbi yango to balambi yango mais kilo nango ngane matsalobi to eka na nini yo ata gris ya pamba to molante ngala lo balanga te kilo ya ngando Thierry Mumbaya Vanessa Mesa VIP une fille pas comme les autres binomo boyebi bazaka elote c'est là ce qu'on a mona banote rectifier na rectifier place il faut rectifier na pour une femme pas comme Vanessa Mesa VIP Vanessa Mesa VIP Vanessa la diva place aux arts, P.C.O.P. Salam et puis sans oublier Diana Boueki, Maman Folo, lo Folie. Vanessa, faut voir, très à l'aise. Autant la caméra, au solana bateau, moi, son arboire à l'équipe Bassinios. Ou boy à Salmon Kilinaï. Et puis il faut sentir terre, moi, on a. Au talinota, au taliteinture, Azal Rola 1. Mais est-ce qu'il y a bien au Nzambasala? Non, facile à garer. Hervé making of moi non tozolo belati. Tout notre temps Hervé web ça. On est à Masona bisa kati. Donc ajoute déjà mayele. Omoni mututangu. Tenapte ngabikaka opesera mayele. Donc j'en suis déjà implice. Implice né. Oh, na orientation nengo ofani c'est iloko ngoti. Ofani ça. Ozoko mangade. Expliquez-moi tant mais nous comprendre la mienne c'est ça moi qui toko pona ya mouvement ba racine non lo bapet non lo banini na bossa nini lisusu émission na ngavna na bossana ngano na silicité peut-être des la carte na ngai na lo ba ilo moto lo bana betela moi c'était oyamba batu oyamba batu na vie mais bato mi balé oyo so baleki na émission on faut remercier Nzambe parce que tout ça parmi bateau basala et locaux dans nazala fier partout nazala ata bat baboya na bango ngai na ba internet na ba émission mais ba reconnaître quand même que mbiara na biso mutasala nzela lelo ba jeza belé lelo bat ba ya ba slogan banine biso ba biloko na bat ba na internet ba biso be miso ba libanda boy be miso ba wenze de ba vraiment nyonso bat basala lelo za ba plagia au biso to sala honnête singa pena bon na habité tellement yo mo making of na bata making of esquisse matika sur internet net na minute so Christian Nemer habité jansi na ninga ya makambu na ninga jeune ngezo kende wana masana nga Christian Nemer esika za big salama be moni yo oza présentateur oyo. Il faut te rappeler que Jean-Cy Louon, le beau garçon de la presse, Mobile Yabasi, tout. Eux à la pote, eux à l'Angola, partout dans le monde. Yo n'engoza beroz à la moitié na palane na Johnny Mayo, ou à nous Mobile nae. Pour tout le temps bah qu'il y a une église balobara, na bas na Mobile. Mobile nangai, Mobile nanga, Mobile ne peut pas mona bangote. Donc on a l'aura Jésus na nenga système de jeu. Tromi dans la biso dato chité pour tirer mon baya maximum minutes na nenga jeune na nenga système. Ah thématique son pardon. Té. Nini susu. Zano non c'est des choses. Zano mobile ya basi nyonso. Zano pe mobile ya basi nyonso bana sida. Et puis zana yo mobile ya basi nyonso lingi meto ke kana lisolo ya Bible vanité de vanité. Toute vanité merci. Mais il va appeler attends merci la ningaza bongo uzana voilà monsieur Sili voilà monsieur Sili voilà au moins net salukana beta pomba nina beta oh tu m'as bien ngaka raté monsieur Sili et monsieur Sili mère tant que na église et oh to katande les émissions na Zoom de Star ngana bien ngaka boy ça non loté côté na té changer na changer moi c'est making comme né moi c'était Thierry Mumbaya babi réalisateur royo asa un peu moi mat donc asa un peu moi couleur a bien place mbe bazali depuis Manchester wana mère vandara na nenga kimete to boka ngal obi tunanga nini to komi déjà to chité mais dans la posa Hervé obi tunanga nini tuna ba présentatrice ba comme belé ba présentateur ba comme belé attends que bino ba racine ba noyau na yebi ke na minute on ensenga na oza sima ya caméra a repé sanga moi stylo mobwe Hervé making matika songo
Waza si ma caméra na rotanga kombote egoza nango pe Patrick Maréchal to Dizzy Color mais na otanga nanga kombote tambola na mwasi mombo tambola na be mission na sima mwasi no mais tellement le bimisa été bon la bimisi na pe sanduku te wana Dalida itesa na yuzu tambola na mwasi comment écouter ya sunani ya totika Dalida itesa na Vanessa mais sa vieille pipo pe sanga stylo chers internautes on est déjà à la fin presque il y a émission mais tellement bon baba noyau dans un pose stylo ba pe sanga juste parce que on a déjà dans un papier ouais bon mais quand fait couper sanga lelo n'attend au 21e siècle entre binomi balé ba présentatrice oyo na ba présentateur oyo ba ça makamango bien na biki na robanda Natalibe totalement on peut making pour matika songa ya nega na si mezara makambo making na habité couper ce stylo peut-être ils ont la réel plaisir na internet nyo so ba Hollanda to lo ba kaka to fo ko ma lususu te bon yo lo ba on a zo koma couper singai ata 5 présentateurs na 5 présentatrices au ba ça la lelo honneur il y a internet parce que internet est un média ba o ba propulser ba site ba oyo ba ça la makamba bien que ba site est avancé ba chaîne est avancée parce que o ezapé ba chaîne parce que déjà à l'extérieur ba landarango comme il faut pesanga 5 présentateurs na 5 présentatrices ngana koma ba tika la vraiment en archive que making patanga comme nanga pour ba making na ba checkele pété na ba matika sumba za bato ba bana pe makambu tangela. Bon, en vrai dire, la question on a nabi qui est bato tout na ngo trop. Partout dans les cas souvent so ba bengi ba tout na nga question na trop. Omoni na niveau lelo parce que son Nathalie tant ma solongo bandara parce qu'il compte tout ça souvent checkele mais ala checkele tezara Eric Mbalaka yimta banda ma solo après checkele yi afandi sinde idéologie côté le maza côté le mankaka diaka c'est dit mankaka diaka donc mutaya vraiment na ba slogan na net ezarandeye matika songolo ba yende ani ngala te ngala beta masolo matoyite ngabeta masolo fo mutayoka matika songa bien mtana ba slogan wa to changa pa ngala bige no omoto to bige no côté le maza côté le c'est dit mankaka diaka donc mutaya na bo idéologie na ezaka chekele pété pesanga ba kombo na kopesa ba kombo pe na expliquer pe pourquoi na kopesa ba kombo ngo ozolanda ton chekela idéologie période a chekele leki période ya making of ye matika songo à s'orienter à part période wana na période alelo na mona langa mutute parce que so yamina wana loba e koma ke na olobika pona bata kongo mikele na mona langa mutute oza libre loba tanga na lobi na yo na imonaka mutu te côté nanto les kato ke pa matika songo cher internaute boki Harvey making abi pona ye mutute toye pa matika songo internet selonya ba bébé koyate mais bazate no loba nini jansi boyoka na etonde nini bino mbali na ebite so osali to lega yo lingini bandelanga tangelanga 5 présentateurs na 5 présentatrices au moza la rasola ni bango bi ça montre que demain ba ça a pu maramba bien déjà toza tokutana non te na bango tokutana presque bato to sala moi clique mon boyo bazara pene bon disons ça clique ou bazara pene avata kitambo Mike Azawa Gloria France Temai presque bateau tout le monde on a pas te bon ou ba msuto mon on a pété tous a pété en landaté ba ça la émission na bango bien étieux déjà hein voilà c'est bon déjà pour Chinga déjà un deuxième voilà petit nangai pe Frank Stemai petit nan Frank Stemai c'est là Frank Stemai ok petit nangai Yves Pan petit nan Yves Pan Yves Pan ok Yves Pan Congo promo quatrième ndi na uchana ndi ikinde izanga iza selonga inde bon
Quatrième petit sanga Mike Lokamba. Petit nayo Mike Lokamba. Mike Lokamba. Petit Matika Songo. Ok. Mike nani Lokamba site ni Congo Elengi. Ok. Congo Elengi. Petit nanga Adam Suluzolo, en tout cas félicitations. Zayi anda osala suite à na poto mais na moni Tracy Mbelenga pro la même magique. Azue kuna Adams Zela baba. Adams Petit Matika Songo. Adams Luzolo. Wa Luzolo. Obia utabi? ya Maboke. Alors ça théâtre. Chez Toswana Abi Matika Songo Abi Adams Luzolo. Petit naye avec na théâtre ya Maboke. Ok, théâtre. Comédien quoi, char internaute bino bolanda comédien. Commis. Mais si on a une présentatrice. Yabasi Aïcha Okoko pour Aïcha Nabi Valère Aïcha Naïb sont marambosa sérieux. Colandaté pour nous c'est Aïcha a travaillé dans Planète Télévision, c'est bon, Aïcha travaille bien. Aïcha Okoko. Zela non na malemina koma po voilà le preuve nazo koma vraiment na garder yango bato ba senga na tindela bande na net Aïcha Okoko. Yami Balé Che Gloria Olangi. Gloria D'ailleurs, date aussi c'est autant. Aux opérations, on peut se voir comme aux aérobanga ndé. Aux aérobanga. Et bon, on souffler. Oui, bon, vous savez. On peut se voir comme ndé ni. Rappelons ndé ni. Pour moi, la tunakio. Avant la tunakio. Na lobino. Omoni et pas nanga. Les temps na lycée bosanganité. Aux emplois non. Bah comment la bonne sens nini? Oh, bah comment la bonne ça que non peut-être. Mon orgueil pamba groupe nini. Oye bina yo osimilé. Na yebi bangote. Oye ta sauté na ngayo da. Toke Gloria Olangi oche ba Christelle ba ami ba le Christelle Mamona Christelle Boanga. OK. Christelle Zela Christelle nani? Christelle Boanga. On a Christelle Boanga. On a Christelle nani? Mamou. Ok, 1, 2, 3, 4. Est-ce qu'il y a encore pour la 5? Bon. Bah, on est sur la tangi siko ba bunda na leader na bango. Leader na bango. Mais comment combat leader na bango? Ah papa comment? Voilà, na comment loba. Comment bateau nyo sur la che siko papier o moto suka côté liste ndara leader na bango. Char internaute dans obna na biga place au tiri mumba ro chonga da tendedede Hervé making of pesa kombo yakukani mambo te ngana pesa charge wana okoka ngalobi amasana ngai leader na bango nyoso sikona che Hervé pesa kombo ya bato nyoso pesa yo kenda pesa no ze bandaka la na tuna fa pesa et pas nanga na yebi bango te ko za logo ngana na sali programme na sali liste na PCAV a proclamer ava yebi leader na bango nyoso na che apesa kombo okomamba mom na ndako pe bato pe ba oyeba déjà bagangi matika songa te yeko bagangi. Making of, ni ata ito leka. Ngapi na mo making of mana ebite so making. Pour na pesa ke micro lo ba ko kine. Yango na bi pesa esiko, pesa allo. Na pesa micro aveugle. Tango tuni ba question, ton na répondre na kokito na kokite. Mais est-ce que oyo tanga ba kombo? Mais te pesa mna na pesa. Bon na bango nyonso, na ndenge Mathias zwela bango. Na ba nga déjà, na bango nyonso. Na ndenge Mathias zwela bango pe na vitesse ya croisé otolo bake na mwana o azo régner na moment époque te nga yo nga na biboy tolobi marama reine te tobi marama boulot parce que mais nga na zo la bakate papa to nga na epsio eza petit
Hervé attendre le combo ya mutu oyo na pesi oka charge na pesi. OK, c'est bon, total la pe mutango oyo otanga comme pour internet pe balanda. Président na lingala ba benga nani? Ngana ozela otanga kombo. Kanabika na otanga kombo te. Président na lingala ba benga nani? Ngana yebi na ngate. Oh, mais denga te. Batika songede président na lingala ba benga. Te ngana zo poser une question ngate. Ngana pe si matika songa président na lingala ba benga. Karim. Président Mukondi. C'est Karim Mokonzi aleki batu tout ba na liste. Koloba tout est pour ba mibali bazali na basi. Basi na mibali Karim aleki bino. OK, c'est bon cher internaute. Babi Karim Mokonzi. Tala na niveau na rafière, ma fille aînée Karim Mokonzi. Ala succès makasi. Na la kitoko ata lelo na tika internet na bi ke na yana combattante na ngaza wana. Karim Mokonzi. To sisi loba nini solo. Obi na fana jour moko boye na réunion to sili na biso. Non si c'était na fana jour moko boye na réunion. Ya bato ba créer ba site lelo. Nazali na Congo mais ba sala réunion na kati ya Paris. Mais moi j'étais là. Na fandi na réunion ba bike non, il faut na ba site na biso tout créer. Il faut que le Karim Moropé Azala. C'est bon, Pépé. Ça n'a pas ça tiré. Oh papa, et cette mission na biso eza yoti. Surtout ya qui ont tourner mission té. Vous comprenez? Il y a un site belé, ba comment lukana ni Karim Mokonzi. De le quoi ba comment lukaye, il y a un topesier charge. Il y a ba journaliste. Il y a un ba que non, moi na tang exact parce que na tang ra. Koloba hermo ba journaliste était parce que quand vous parlez à des journalistes, Vanessa Messa et puis Théo, oh pas c'est Théo, Théo, maman l'anganta melangana éviter, parce que Théo, oui bien c'est n'ga pas si quoi ni. Yoka Théo, yoka kasinga la bibo, nga la bibo. Oui bien ezo la bi Théo, la bibo, ezo salanga. Nabi Théo, nga la bibo, Théo, nga la bibo, ezo salanga, ezo sala pas si Théo, nga la solo baboy. Omoni, moi je parlais ici. Ba présentatrice na ba présentateur nga bengi ba journaliste te nga ba journaliste te nga bi te papi na ngai ba présentatrice mais ba ça ba journaliste te ba ça ba journaliste te ba journaliste te ah te ba journaliste te matika songo ba internaute mayele ba olanda yo yebisa ngai ouais défendre et le robot ba ça la erreur eza moko quand on dit journaliste koloba batute yebisa nga la déontologie journalistique. Lelo koma o mutazana ina mutazana ifasi ko asala journalisme ou asali animation automatiquement nga na sala animation culturelle na animateur mais na animara ba émission ya chronique musicale muta oyo asali nani journaliste ba sala ba info ba presse écrite ba bani biso nyonso na musani nyonso to sala kombo na biso eza ba journaliste mais na kati ya ndako ba journaliste na ezande na ba branche. OK chers internautes, on est déjà à la fin de cette émission. Nazo pesa déjà maloba na making of na habité making of moi dernière monayo quelques dédicaces nyonso loba pona bandeko nyonso bala ndata so numéro de téléphone ozali batumsu ba robengo na privé pour basola na yo quoi. Bon na longo le chapeau fond na fan normal. Na s'appelle vraiment un débat autosali mais il y a mingi le bezala qui mais le temps que minute ça vraiment mingité maintenant c'est peu là moi surtout besoin ba ida ba émission boy bosala volume 1 volume 2 to premier épisode deuxième épisode donc to yé to beti to kati awa balasima to yé to continuer idée pour na bato ba comprendre que likambo bato ba betela c'était to likambo bato ba lobela pona changement ekota na musala donc pendant vraiment na loba na bandeko tout o ba linganga donc na bato tout ba linganga lokola ba onde identité double H lokola dans onde identité double H moi c'est à mondele donc na kati ya ba Belgique wana lokola ba Hélène identité lisusu lokola ba gypsy donc na yebisa bango kaka non ndeko na bango azali pe na ndenge bazala toujours na idée ya soutenir making of le roi net ba aigle de Berlin ba papi kelekele même nzambe donc depuis ba London wana ba Anne-Marie Bichiloa lo moi c'est pembe
azotonga tonga na kati ya Congo muta comparer na kati ya Londres azati. Numéro de téléphone. Numéro na téléphone ezaka plus 243 84 47 45 188. Donc plus 243 84 47 45 188. Sans oublier son nanani nabike Matia Lobaratro Jibe Kumaluta to solo la ina yo concernant Mati nabiko bete masolo ba Jordan. Donc sokeye nabike Mati avant Mata London. Donc pas ya madame quoi, madame Mati Kasongo. Donc avant Mata fa matande na Jordan oyo uta na maboko ya Jibe Kumaluta de pétrolier de Dallas Trésor Mbumba mutabatami alekio na mayele. Merci namoni bazana bango belé teto sola hein wanto sola ngoti Matika Songo moi yoka te liste maman liste de sila qui te sila te yo continuer sur maman liste tout ça déjà na sous émission te ngala to mi dans la sous émission de FID moi mot de la fin moi quelques dédicaces na yo ça bien. OK, merci mbota liboso na Karine Mokondi chef ten na bino chef wa l'équipe bino tout na succès na boulot. Après Karine de na rochamayo men di ma père zape ma bête nga wana za propos na lo ba usana les ala na sala calme za no poser wana taliga yo mugo wana taliga yo mugo j'entends wana za blague. Bon je dis merci à tous les spectateurs internautes ndeko tout balinga Matika Songo. En tout cas je suis là, je suis un peu en chômage mais bientôt là on va voir ce qu'on peut faire na makambo nyonso oyo boyoki obomoni tokomi. En tout cas j'en suis allé donc j'ai eu des appels partout par-ci par-là et puis sponsor nanga parce que mikolo komi tant aux ya musala ya rapé na ba manager ya rapé na ba sponsor déjà na ba manager nangai on se lozolo na Aimé Bido Chabande ba manager nanga ba collaborateur nanga on a collaboré na bango par rapport à masolo ya ba idée ndete ozwa. Là je vois Megan Kabasele la Kabalos. Ça sentir que Megan Kabasele la Kabalos côté kuno kena Jojo de Panama de Panamos. Cela veut dire que Mikolo faut que ndara ba mons ba évaluer mutunanga Poliguchi mutunanga IPV nanga Jisentingi motema ya Mimi Kija Jisentingi motema Mimi Kija wana yepi sans oublier Bilis Machoko ya Mimi na Bakutu. En tout cas je te salue là où tu es. Babi wana baza ba sponsor nanga na pesi susu a Merimbate na pesi Mbote la papika olbe nanga comme mabanga ay comme nanga boyka pona lobi mamba papel susu mama pa on est yo et ça nga pas sinden. Hervé Making of, merci d'avoir répondu à mon invitation. Oui, ce qu'on a mis yoka omoni armo boton internaute bolanda biso ba téléspectateur bolanda biso ba yebi batunini o na mesana koloba bon la kanison ndenge ngai nde na yambi OK ça nango chers internautes merci batutu balandi mission oyo na yebi que deuxième numéro ezali nayebi que oza premier numéro pour comprendre que bateau na yambi bazana makambo belé na kati na bango. Donc quant à moi je vais saluer Blaise Mobobo Zebele Pamela Chimbaka la baronne place osali ba big salam na yo place osali susu na bosanité kilo ya ngando batombola ngando bote torotelema déjà parce que émission déjà esili batombola ngando bote sans oublier Nelly Lumumba Nanik Fatou wana bata Olivier Confiance, sans oublier Igelu Villa Trezege Mouala wala Nununde Mika na mona déjà masolo de chez Komaki et puis sans oublier encore celui qu'on appelle Ramsi Agaya, le géant garçon de Paris.
Et Je le vous côté. aime beaucoup. Amiaso, d'ailleurs, Bateau Herbo, Bazalarama Missik. Sans oublier celui qui était derrière la caméra, Chéri Mumbaya. Ah, il y a un réalisateur, Moya Mayele, il y a Boani Bele, Vanessa Messa VIP, Itessa, la diva. Ok, Zélanga, l'article, la bino micro, non, en tout cas, félicitations à l'émission. Omoni, merci. Ngai, na leka na moi, bande de l'école, le baki, on a balak sabiso, on a une autre façon de représenter l'émission. Émission amoureux tu fais bon émission d'abord fona seka fona zara donc kanda te bato moni to cheche mo bambriement bosilikate on est entre nous quoi ndé to cha ndinga bobo ya pesa biso micro bora mabanga to cha ba désordre y pas cha ba désordre bongo donc yango pe na sala bongo pour profiter na boire Stella la merveille kasson et puis pour na boire Andy mon sigo changer na yo mais conseil et ça le qu'on a que studio quelle stratégie matika songo Stella la merveille place aux Ali Big Salam Nayo Nabi qui entre ces quatre Matika Songo Azoya déjà en direct fait n'engage Senting place aux Ali Big Salam Nayo mais tout bazola quotité de Paris Sa Majesté mais Montezo boire quotité c'est l'oroté quotité je vous aime beaucoup mais pas plus que moi donc à plus on se voit de ça nous sendeni oh Matika Songo ngai mon eloro zo sala bongo potigali mo perso na linga bino mo trop. Chômeur.